Ma mission TV, le miroir du monde. Symbole ya béré, ezali symbole ya ko mettre fin avec l'insécurité na mboka na biso. Toza na insécurité na Beni, toza pe na insécurité na kati ya coalition FCC Cash. Et c'est ne totika ba idée pourquoi. Toali ko la politique oyo te ezali ya bato moko bali ko kanisa kaka makamaso de mouton, tokoyi ko tika mboka oyo et continuer ko la manipuler na ba représenter impérialiste te. Soka kadisi akobota renaissance ta kati coalition FCC Cash. Et c'est impossible parce que pareil au financement qui est na kuna ya liboso, c'était Joseph Kabila Kabangi. On le lui a commis ingrat envers rien. Lelo oyo soki tobito signé prochainement coalition na famille politique mususu. Babilo ko tout au monde lelo ezali ko enseigner biso pour ba clause échanger tous à disposition mususu. Joseph Kabila Kabangi héros vivant tozali lié na ye na doctrine. Babilo ko Kabila sali pour Nambo quand vous ignorez, je comprends c'est de l'intox. C'est pas vous. Tant autant comme ya pasteur wana. Mais il fallait tirer ba image. Oh yazala ki kopekisa. Basali ya nzambe mosusu balobe la politique. Aujourd'hui au nom de la continuité de l'État. Président Oyaye Félix Tshisekedi élu par le peuple congolais, aye pas ça la continuité. Na ba télévision pour la coalition. Tout na bango. Banda babotama. Et si basala bamona coalition wapi. Yazo ka de satan mosusu imana nenga kabola ki imana nenga kabola FCC Cash. Non, pas la molima division. Bozala ingraté envers Kabila. Ce que Kabila fait. Tozo souhaité hein. Bao ba esima. Ba mekape ko kanga motema totala soki ba ko sala yango. Na éveil patriotique. Na ko douter te soki ba bengi mukuna Lucifer. Botiele image oya lobike. Ngai nazali mosali ya Nzambe. Nga mutu na Kabila te kama olongola Kabila te. Yesu peuple parce que pas si obse to nyoka lo pona Beni. Mukolo moko te mukuna akanisa ta ko sala prière pona Beni. Pasteur église ACK. ACK. Oui, ACK. Association de comédiens quinois. Donc, association de comédiens quinois. ACK. Ma mission TV, le miroir du monde. Esengoza ya biso ba imboka kobeta masolo ya mboka ndenge to mesana ko solola na émission na biso ba bola émission ya population émission ya peuple congolais à travers le monde na bosante bande ko na biso diaspora na kopesa mbote na ba congolais nyos à travers 26 provinces tozana Kinshasa 24 communes to lingo ba ete bande ko balandi tozo solola na otali actualité politique ya mboka na biso émission na bino émission ya proximité oyo to beta ka masolo ya solo po ete population à comprendre effectivement makambo zali koleka na mboka na biso na mikolo le cas qui boyoka ka parti anadek ba sengaka construction ya mur ya séparation entre Rwanda na République démocratique du Congo lobi pe boyoki était bazali toujours ko continuer ko sala milulu pona ko lakisa était bazali na population esika moko to lobaki était esengeli to solo na bango surtout pe ko mona ndenge lelo biloko ko biko mata bande ko balandi boko mona ndenge passe koti na Congo dollar ko mata coalition FCC Cash ba ko sala nini pona ko tala passe ya ba congolais esengeli to solo na bande ko oyo bazali zinga ya bakonzi o bakokamba mboka poto so na bango po ete to ba Congo ezali ko kende ndenge nini na yango to invité pona bino na poko lelo mwana mboka Jean Calvin Mbwiso oyo azali président national ya parti akokota to so na ye to ba ndenge nini bango ba komona anadek na coalition FCC Cash na passe ya ba congolais ndenge ezali ko kende se ko kende voilà mwana mboka Jean Calvin Mbwiso yeyo tozali na ye voilà mbote mwana mboka mbote ndeko Flavien voilà o émission population ezali émission à base to kiti to kotambola lelo tozali na commune na Gombe poto solo la paix to e ba pendenge ni babola ba komona na pasi ya ba congolais ndenge zali ko kende na ko rappeler sur opinion que zali président national ya Anadek oyo kamba makana autorité morale AG Matembo lelo zali na Béré to komona kuna Rais héros vivant AG Matembo na Rais asila kate yango Kabila ko pe Matembo bosa na kate biso to ko bosa na Kabila jamais ndeko Flavien pona comme solo mo que Mama Kimpavita Papa Simon Kimbangu, Lumumba Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabangi, héros vivant, tozali lié na ye na doctrine. Ce côté li statut à partir na biso, na kati statut na biso okuta que bateau ba kombo na oti kotanga bazali ba icône oyo de quatre esprits ali incarnés par Joseph Kabila Kabangi, héros vivant. Puisque maman qui pas vite on a to mona été, Lumumba to kuta été, Papa Simon Kimbangu to mona été.
mais musée tomonaki ye Joseph Kabila Kabange sans ya combat oyo azo continuer ye muta bandaki yango te bato babandaki yango nde bako baikone na biso yango moni lelo biso ko kabwana Joseph Kabila Kabange te aza na pouvoir te tozali lié na doctrine. C'est la doctrine qui est liée biso na Joseph Kabila Kabange héros vivant. Mais lelo santé ya anadek namoni lelo ba béré obeti zo ba béré te na ko mona mbala liboso Jean Calvin Mbosso na plateau dans mesana ko yamba yo mais na mono na béré. Pour nani ni symbole ya béré na minute oyo oza costume oza na kanda problème ezali. Symbole ya béré ezali symbole ya ko mettre fin avec l'insécurité na mboka na biso. Toza na insécurité na Beni. Toza pe na insécurité na kati ya coalition FCC Cash. Alors le coup la biso toali ba béré bleu o toali ba sentinelle toali censé ya ko veiller na sécurité mboka na biso po biso na adek to ba ke l'heure a sonné pour se prendre en charge car notre pays mérite mieux. Tokoyi ko tika mboka oyo et continuer ko la manipuler na ba représenter impérialiste té. Tiozo mona béré bleu o lingo lo banini nous devons imposer la paix na Beni. Tina omona ki biso tokena ki ti Union africaine. Pour na koyisa bango ke anadek to vandi to zwa ki likambo ya insécurité ya Beni loko la thèse politique na biso to kota ki na réunion ya bureau politique to lever option ya ko proposer ko spesa idée que to moni ke pour insécurité oyo esila to tia to imposer paix moko durable et sengeli batie la biso mur o ezali ko kabola frontière na biso na Rwanda na Uganda. Ce qui est kozala na porte, ba tie porte, to ba air ba Rwanda ba kota ke pa na biso o ba bala pa na biso. Ba Congolais ba bala na Rwanda. Ba pe air ba ndozonga, mi wana comme ngo mire de la paix. Et c'est ne totika ba idée pourquoi. To ali ko la politique o te ezali ya bato moko ba ali ko kanisa kaka makamaso de mouton, mais bazo bosala ke le Congo et c'est limité na Kisasa te. Le Congo ezali mboka munene. Et si ka bande ko na bazo souffrir, faut ba ke même biso bato to na Kisasa. Nde esika ba institution mboka evandi esika tozali ko trouver solution d'urgence et immédiate pour permettre bango bazwa paix. Tu monnaie to ko tika ba brique na ba sac de ciment en titre symbolique pour na ko l'accès Union africaine ke tozali ko supporter te ko za na ba voisin moko o ba ko melaka makila ba congolais tango nyonso. Mais l'Union africaine a aussi non soni parce qu'à répondre bino. En fait l'Union africaine te mais les îles à répondre bino quand même. On a que ça a été mur à séparation et cause à souter Afrique faut et vivre ba vanda sans ba mur à séparation de bozo kanisa. Na ko informer de ko Flavien que moto ou to ko tanga kombo vraiment na défaut de qualité parce que za congolais te makambo za ba congolais. Na ko tenir compte. Il y a réponse il y a pécité. Parce que tu poses qui est question pour répondre biso. Nous avons levé l'option pour Namboka Biso. Ndeko Flavien. Lumumba à Loba Yango. Mais cause à la sa frontière. Alors pourquoi mire séparation? Cause à la sa frontière et lui poser ma brique pour passer ma suite nango te bon. Mais mon ngo ko pour tonga mire. Mais cause à la sa frontière et lui cause est synonyme ya insécurité te. Nous parlons de l'insécurité. Tozo be la frontière te. Afrique comme sa frontière bon Europe est sa frontière te pourquoi? Non. Et le comité besoin comprendre te bango souci na bango ya kosala Afrique sans les Africains. Un impérialiste a ko linga likambo zo ko empêcher plan na bango ya balkanisation te. Bon bazala pour ça ba Kabola Congo mike. C'est tout à fait normal bazala contre opinion biso c'est normal. Mais nous c'est les idées constructives né zali ko dominer. Tant on peut si idée oyebi ke ata lelo anadek tozalité. Ba jeune ba do baza ko bota ba ko ba ke non na mbula boye. Anadek esala ki proposition ya kotia mur. Mire comme on a mire de la paix pour imposer la sécurité durable. Yebisanga États-Unis le oyo o bazali da armée ko le armée nyon son monde entier. Pourquoi ba mire? États-Unis a mire pourquoi? Et bon c'est comme la Congo non. Voilà. Nous voulons biso moko ba congolais ndeto ko ba pasi ya makila ba congolais za kotanga. Ce qui to pesi ba IDT et ça quoi toli ko ça la politique était. Nous sommes des nationalistes, il faut qu'on trouve solution na likambu so li ko déranger mboka na biso. C'est pour cela que tu as interpellé. Il y a qu'à trouver une solution, il y a proposition un mur. Et alors, je t'informe, dans 45 jours, en ADEC, tu as l'Union africaine pour la évolution. Il y a un mémo, tu as la kibango, puis il y a un brique, il y a un ciment, tu as kuna, ce qui est comme à niveau nini. Parce que ce qui va de l'autre côté, bisomoko cette fois-ci, tu as la disposition qui na Beni, les Congolais ont des maçons, les Congolais ont des architectes.
to biso moko tokotonga yango. Voilà, les Congolais bazan la maçon, bazan architecte, mais entre autres pays bazan la coalition FCC Cash, anadek lelo yo une année à pouvoir et à gestion entre Joseph Kabila autorité morale à FCC na moi Namboka Félix Tshisekedi autorité morale il y a Cash lelo président de la République, gestion collective il y a FCC Cash lelo anadek comme parti politique au président namo. Boza ko se sentir ndenge nini. Pas sûr za liboso ba congolais o ba konyo comme yamboto kota na yango pour za pe na bato baza ko telemela bino lokola avec mukuna pour na kolaksa ete coalition na sengana ke kabwana. Alors yo tali na kata na dek yamboto kota na makambo tali o bato akoloba. Bozali à l'aise une année après la coalition oyo. Ndenge ba congolais ba konyo comme biloko ko mata talo o ko mona biloko ko mata talo passe baksami ba fonctionner grève kana mingité la coalition FCC Caché comme memeli ba congolais passe na passe. Ndeko Flavien merci pour la motura mabe mitura na za kana intox na kati. Eza ko ndio mo zo ko mi lobela na yo. Eza lo ko ndio mo zo intoxiquer le peuple ango. Mais heureusement peuple baza déjà éveillé. Ba ebike ba intoxication na bino ezala kaka boye. Ba ninga lo ba bandaki ba ko ba député le ba changer. Bozalaka bo pona ko captiver esprit ya peuple. Na mitura mais motuna nga zo répondre yo eza boye ndeko na Flavien. Anadek na coalition. Anadek na coalition. Anadek na coalition yebelo komoko biso to rappelaka bino toujours. Bato ebele bazali ko défiler lelo na ba télévision pour na bakama coalition tout na bango banda babotama et si basala bamona coalition wapi depuis le Congo existe coalition etikala ko exister les politiciens bayebi yango te. C'est vrai, c'est un mot qui existe. C'est vrai, c'est une option qui existe. Mais dans Mboka Nabiso, c'est la toute première fois de vivre coalition Autobé Combo FCC Cash. C'est pour cela aux hommes na débit, ba incompréhension et kozala. Mais heureusement la politique balobaka mandela lobake. En politique, on ne perd pas. Parfois on gagne, parfois on apprend. Les lots ceux qui ont signé prochainement coalition na famille politique mususu. Babilo ko tout au monde lelo ezali ko enseigner biso pour ba clause échanger tous ba disposition mususu. Donc au cas moité vu aux hommes ba tractation aux les kanakati ya vie politique na biso yebake ba congolais nyoso ba yeba acteur politique congolais nyoso ba yebi yango c'est la première fois ba banda politique ba mona alternance un président sortant président entrant en vie ba liboso ba mona yango grâce à héros vivant Joseph Kabila Kabange. Bah, les gens ont coalition. Tant que il faut qu'on dissoute l'Assemblée nationale. Mais ceux qui ont la coalition, ils ont la cohabitation. Et dans la cohabitation, tous les postes, ils ont occupé la FCC. Le président de la République, il a dit que le ministre est cash. Il a dit que le poste est cash. Non. Mais Joseph Kabila Kabange, étant que visionnaire, père d'un partenaire d'alternance, a dit non. Token de la coalition afin que permettre biso pour mieux hermétiquement fermer la porte aux impérialistes. Mais une année de konanga yeba yango papa. Congo est un pays où est le continent. On ne peut pas évaluer un président de la République dans une année. Non, non, c'est irresponsable. 18 ans échec. Ndeko Flavien, c'est irresponsable. Joseph Kabila Kabanga a fait sa mission. Il nous a recommandé officiellement. À l'objet d'un pouvoir sans souci, sans remords, sans. Donc, pas à monter maté. Bon accompagner. Abi que j'ai fait ma part. Vous aussi, vous accompagnez le président Eli. Tozali a pour accompagner le président Eli. Félix Tshisekedi Tshilombo. Tous les accompagner la vision naïe. Azana posé à idée à peuple congolais. Il a besoin de l'implication. Même il y a bien des journalistes. Au bout de la question intox. Bon accompagner la idée. Bisono so pour que mboka na biso qui les liboso. Si le Congo échoué lelo, bon on a Félix Tshisekedi. C'est nous tous les Congolais qui nous reculons. Ce Congolais avancé lobby parce que le président sortant, le président sortant héros vivant, Joseph Kabila Kabange, il a fait sa part. Aujourd'hui, au nom de la continuité de l'État, président Oyaye Félix Tshisekedi Tshilombo élu par le peuple congolais, aye pas ça la continuité. Oya Moni, à quoi que ça la mieux. À Bongisango, à répondre à poste du peuple congolais. Alors, tout peut sa chance. Voilà. À Salam Moussala, tout le monde de banante parce que lui-même il ne peut rien faire. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire seul. De banante. Voilà. L'intervention mon côté que ça là pour répondre. Tout peut pour éclairer l'antenne et opinion par rapport à la question aux populations qui se poser. Mais les que la population n'a pas combattu pas si on les a pas basé l'ensemble ba komona. Pas si on les a pas na bateau. L'obit aux na Coutinho Fernando.
o atalisaka pe bato sauvons le Congo prison makala mais le autre on a au pas vivant quand même à kotalisa pas si quand même avec Pascal Mukuna ongana yamba qui pe na plateau nanga o atalisa qui pona otali FCC cash tanga lobaki likambwana izaki mwa mokeme tala sikoyo bango avec Mukuna lobaki toko mona to ezoko kusama lelo to la vérité pas ces autres ba lobby okomona ba grève na ba régie financière grève ko banda okomona yango régie des autres comme ozanga mbongo ya kosomba ta produit poto mena ta mai ya pamba tala passe pour ba congolais Thomson komata biloko tout komata tomate komata soso komata dollar komata yebisangai pasi oyo et à coalition FCC cash il faut kabona. Merci Ndeko Flavien na motula intox toujours na rep sur le komoko ngai zo sala nga pasi pe mawa parce que bino ba journaliste bozo aider bisoté toujours aider bino nazo sepela mingi ezala kamala mu mingi bo garda ka archive ya ba propos auto na télévision parfois vo ya mbangai otali archive na ngai makamuni na lobaki lobi na on ali koloba lelo tango tangeli ngai kombo ya pasteur o nani otangi pasteur nani avec beaucoup na oyo azalaki na bino na accompagner bino na campagne tango dotanga kombo ya pasteur passe Baksami tango dotanga kombo ya pasteur wana tango dotanga kombo ya pasteur wana mais il fallait tiele ba image oyo yazalaki kopekisa basali ya nzambe mosusu balobela politique il fallait tiele ba image oyo yazalaki ko recadrer Mosengo fallait tiele ba image oyo yazalaki ko recadrer papa na biso Kutino il fallait tiele ba image oyo yazalaki ko recadrer Kiziamina aisa bakole boya tolia mbongo frande botika bakabanzambe aloba boye moko botiele image oyo bapandi ya sango botiele image oyo alobike ngai nazali mosali ya nzambe nga mutu na kabila te nga molongola kabila te Yesu alongola ki kabila te to Yesu asala ki politique te mais tangu lelo akomi kokota na politique atiki mosala ya nzambe mais yebisanga Ndeko Flavien nako douter te babenga Mukuna Lucifer papa nako douter te nako douter te Jassim papa Ndeko Flavien nalobi bien que nako douter te so babengi Mukuna Lucifer parce que yokana loba nalobi boye nako nazo répéter nako douter te so ki babengi Mukuna Lucifer yokana ibisayo pona nini tango moto azali kozwa tout d'abord ça langa parce que famille na mbasambela ka l'église wana tango azali ko détourner ba chrétien oui tango azali ko détourner ba chrétien o baye et pas ya Yesu Christ na mikumba na bango ba trouver ba solution na ba passer tongisa bango ye a transformer bango ba militant na ye Ndeko Flavien kolobela makambo nako douter te soki babengi Mukuna éveil patriotique nako douter te soki babengi Mukuna Lucifer pona nini yebisangai landa parcours Mukuna yazo ka de satango mosusu imana nenga kabolaki imana nenga kabola FCC cash non pas la molima division tangu imana zelaki bango na bango ba païen imana kabolaki te mais tangu ya soit disant mosala nzambe ye et bien renaissance soka kadisi akobota renaissance takata coalition FCC cash c'est impossible parce que pareil au financement qui est na kuna ya liboso c'était Joseph Kabila Kabangi on le lui a commis un grand envers hier ce qu'on landeli baction ya Mukuna on azali ko ça lelo contre le père de l'alternance le partenaire de l'alternance de notre pays Joseph Kabila Kabangi héros vivant baction azo ça la contre hier mon cher frère nako douter te ko beng ceux qui bazo benga Mukuna Lucifer bakosité je ne douterai pas puisque mosali ya nzambe azali pona ko batela peuple ya nzambe oyebi quelque part bible zoloba bazo zo église comme épouse balobi litoi ya mwasi e koyi koyoka liloba moto mosusu te Ndeko Flavien moto aye na église kosambela autant kaka verset moko bando si cette version okoti makambo kabila lobi obeti maboko bo beti la kabila maboko babeti ozongi susu bo retirer maboko non on ne blague pas avec l'église de Dieu je me rends compte qu'aujourd'hui pour naie église avec le quoi un tremplin et permettre à gagner confiance à la population pour comme naie joueur à Fongoli nini renaissance on a la renaissance de la FCC cash lelo oyo alingi lisusu kokoma politicien mais a Fongo la parti politique
afongola parti politique po toyeba soki bandimi oyo baza kuna bango nyonso bakozala kaka na ye ozomona ndeko Flavien ntango ozoyamba ye oza na ba non s'il vous plaît ndeko Flavien bozali koyede ete bino mpe bozali koyede ete parce que bozwa baimage na ye oyo azalaki kopekisa basala nzambe mosusu arepondaki biso te akosala mosala ntango ekopele senge aloba akosala éveil patriotique mpona kotalisaka na population place na bango place ekouta na FCC ndenge lobi okomisaka bato baétudiant baotisaka kelasi bakoma na bango kaka bavandera bakarte misala ezalaka te bajekamine ekufa basosiété ebele ekufa tala ndeko Kabila aboma basosiété ebelebele mpo atonga nga nazokomprendre bilo te ndeko Flavien non otika kokipabiliser ça c'est l'ingratitude des politiques que vous avez soki Kabila bomi mboka oyo me ndenge oyo oza boye meme ibade so bada politique na mona alternance na mboko Babiloko Kabila sali pour Namboko, quand vous ignorez, je comprends c'est de l'intox. C'est pas vous. Ils allaient produire impérialiste, ils allaient comme ça qui est bon diaboliste. Bon kangai. Oh bazo sala Kabila lelo basala yango Lumumba, tokoka moite. Ba après liwa Lumumba. Né moto ça comme que Lumumba zala qui n'a raison, il était innocent, mais Lumumba était condamné gratuitement. Ozomona. Yango le soko moni bato bazo benga église comme on nini. Non, oui, bien que Mukuna, Azali, pasteur église ACK. ACK. Oui, ACK. Association de comédiens quinois. Donc, association de comédiens quinois. ACK. Association de comédiens quinois. Oui, Ndimelangai. Ako répondre bino. Na lobi boye. ACK elingi koloba. Association de comédiens quinois. Mouta sinale biso zali papa moko azali ancien na carte église wana. Alobi que non papa, ceux qui boye bakate. Tolongwa déjà ensemble. Tokoma association de comédiens quinois. Oui, parce que pour lui, l'église c'était un tremplin. Et ça qui boye comme ko esungé dans un temps. Lelo oyo azo sala. Et zali et comme association de comédiens quinois. Et ça sous oyo ACK oyo yebaki wana te. Tango ezalaki ACK oyo yebaki wana. Et puis qui c'est qui est ça la politique? Lelo oyo a comme une association de comédiens quinois. ACK association. C'est des comédiens qui kawana quinois. Na lobby que non, mais na lobby que nenga zawana azana bandi mebele azana l'église ebele na lobby boye. O bakena osambela. Bandimi on lobby bien heureusement. Au préciser bandimi. Moi j'ai pas affaire avec des chrétiens parce que moi la lobby nazana prendre ba chrétienté parce que nga chrétien. Mais nazali côté le mela. Molimo oyo il y a Lucifer azo bimisa liboso ya église. On ne peut pas salir l'église. Est-ce que obi signification de Lucifer? Ndeko Flavien azo répéter. Ndeko Flavien azali kwa si. Ndeko Flavien azali kwa simi à propos na ngai. Na lobby boye na bandeli. Soko tali baction nyoso. Oyo pasteur Muku nazali ko sala contre Joseph Kabila Kabange. Oyo azali partenaire ya alternance na mboka na biso. Héros vivant. Nako douté te soki babengi ye Lucifer. Pona biso lelo, to sa lecture, to sa ke Mukuna nako douté te babenga ye Lucifer. Parce que à perdre déjà na Bible, Saoul bino na coalition. Bakendati. To mona lelo ba Moïse Katumbi. On peut exemple. Oya on a le bakeno ye akoza candidate ye azali partenaire Joseph Kabila, tout ça Katumbi akenda. To mona ebele pour ne citer que ba oyo bazalaki na bino. Alors ceux qui lelo ata mona mboka avec passer Mukuna accompagner Kabino na campagne accompagner mais à monique bo dévier sans ça soutenir population ya ko sunga population akomi ko lamusa population o monte ku ya bongwani kutu malamu bino ba Jean Calvin de boko bo masu population ndeko Flavien nga nazali molobeli ya peuple parce que pasi obiso to nyoka lo pona beni mukolo moko te Mukuna akanisa ta ko sala prière pona beni tango na mutu na yo pasi obiso ali ko mona lelo pona makile tanga na beni na este Mukuna tikala ko kanisa ta mukolo moko te bazali ko sambrier leo na baso de mouton bazali ko bazo bossa na ke na beni bandeko bazo kufa biso ana kisasa esika ba institution zali nde secrétaire zo ba disposition pona ko luka ko instaurer paix durable na est mboka na biso yango monde ko Flavien je te dis une chose soki pasteur Mukuna zaki pasteur oya toyebaka ya Mukuna kalawana ya ACK wana ezalo ko mususu mais lelo azali c'est lui aujourd'hui le responsable. Il y a association de comédiens quinois, ACK, association de comédiens quinois. Donc, tant que yoki, bah tout ça, bah que Mukuna zali si faire, tant que douter.
puisque misala na ye ya kibonzambe eza lisusu te. Moto azali ko détourner peuple de Dieu. Ko komisa bango ba militant. Tant moto bananda ko à se préparer spirituellement na keko sambela. Tant moto azo kende na activité politique à se préparer moralement na activité politique. Mais moto ko koma na kati église te, église comme mbala moko lié mythique ya politique. Voilà, non. Moi mboka Jean Calvin Mbweso, to comme na souka émission. Ce qui est à César est à César, ce qui est à Dieu est à Dieu. Na souka émission na biso yamba ko kabwana. Tous la rubrique moko yamba okabwana motune za population pour répondre biso aux ana coalition FCC cash population muso akotala lobi tango Kabila bato atonga bandako tango Kabila bato basomba ba mituka ba misusu ba compte ba bloka mindele to mona yango awa ba sanction mais to moni lelo Félix Tshisekedi azana pouvoir bato ba kotonga bandako to ko mona ka système Kabila zo continuer. Est-ce que au la vérité c'est mon population? Changement des alité. Ndeko Flavien. Dans la claire. Et là, comment on a aussi un bino ezanini? Oui. Pardon. Bozala ingraté envers Kabila, s'il vous plaît. Ngai Nazali. Suis-moi s'il vous plaît. Pardon, je vais répondre à mon tour de nom. Ngai sa réponse. Bozala ingraté envers Kabila. Ce que Kabila fait, tozo souhaité, bao ba esima. Ce n'est pas facile. Il faut être un véritable nationaliste pour andima kosala oyasala. Yango na osenga minimum de respect. Tango boza koloba. Boko mi sakabelo ko la marque des diables moko boete o boko mi référence kaka ya mabe non. Exemple de so ya mabe ya mboka bokole yango na Kabila. Mais bozo bosala ki avant Kabila. Boyeba ki alternance na mboka ote. Avant Kabila, il y a 1 plus 4 traités dans Mboka. Avant Kabila, la constitution n'était pas respectée dans ce pays. Avant Kabila, il y a une coalition. Non, on ne peut pas être ingrat. Peu importe. Massou Mebele beaucoup sa Kabila. Mais il mérite. Reconnaissance du peuple congolais, Nandenge atiki pouvoir. Na malem menyoso. Avant ni mopandi, pe atiki ndekone mususu congolais a continué. Ce que ça qui erreur a corrigé. Alors ces messieurs comme ça, ils ne méritent pas des injures. Merci beaucoup. Ils ont mérité l'exemple diabolique. Moi je ne supporte pas ça. L'exemple diabolique, comme si Kabila c'est marque il y a diable. Non. Yo moko nous avons aussi ma micro dans vie politique na yo. O y a alternance. O mona wapi. Ce qu'on traversait, on traversait le long de Brazzaville à Onangambo. On traversait na Brazzaville à Onangambo. On a besoin de l'alternance. Ce qu'on a eu na Rwanda, on a besoin de l'alternance. Baza bato Kabila kuti bango na pouvoir Kabila tiki pouvoir. Un peu de reconnaissance chers camarades. Bozala reconnaissant. Voilà. Na eloko oyo un patriote nationaliste Kabila Sali pour Namboka. Merci beaucoup mon Namboka Jean Calvin na base ki na mikolo to ko bengisa yo. Tango mituna population ezalaka oya nolaka. Merci mingi na pesi mbote na Anadek Mobimba. Ba bere bleu sika bozali à travers 26 provinces. Ba bere bleu no so bozali na Congo Mobimba. Na félicité bino ndenge bo répondaki na ba marche union so tobimaki pour la mission na biso. Bo continuer kozala vigilant. Na pesi bino mbote mingi na komba autorité morale AG Matembo Toto. Na pesi bino mbote mingi état que son porte-parole officiel et statutaire. Na pesi bino mbote mingi ba courage mais boza toujours vigilant. Bande ko na biso ya beni ya este. Anadek akolala kapongi te biso ba santé la Congo tant que mire kotonga mate tant que kimia et kokota na STT. Nous sommes là pour ça. Tozali mosika na bio na nzoto mais na makanisi to na bino elongo. Kala mingi te Anadek Mobimba toko se retrouver na ST. Bande ko na biso ya beni bande ko ya biso ya ST tozali ko ya émission population ici. Merci Ndeko Flavien. Matondo mingi. Voilà bande ko balandi donc tobisa bino ete tokoyamba mwana mboka Jean Calvin Mbweso po tobeta masolo parce que bango bazali bango pe na kati ya masolo tolobaki ete actualité politique oblige esengeto solo la na otali libala FCC cash na pasi ya ba congolais po tokoyoka ba grève zo banda tokoyoka pasi zo bakisa ba biloko ko mataka coalition na est-ce que sengeli et continuer to continuer mutuna songi et amituna suka na kati émission parce que mituna population na tuna ki mutuna ayanola ki tokuta lobi invité mususu pour na beta masolo Congo pour ko lema na bota na bino. Merci beaucoup. Ma mission TV, le miroir du monde.